Vraiment za permis na muto bat babangaka babia komisa bino ba bien prouvé na ye obimarate tant que falo na moi c'est kitoko koza na chéri na yo alinga hotel au moyen hotel exact parce que za coffret pas mon pao loin de là. Moi je vis chez moi hein. Nde balobaka o Kofi akangara ba danseuse na ye boina kuta ngote ngana ya pa Kofi na banda vande pa na biso na komi pa Kofi moi mike nde zalaka kana comment foutela lelo e pa nanga balobaka babi badla senso akala o bazaki na katsa mopao o bazalelo na poto ba kanisaki Kofi na poto po na procès que bafundaki air bazalaki na Congo na mufleri kuna bana ko violer bango ko bima na bango siko makamango ezani parce que yoti lelo ozana kati ya groupe wana makambo wana ba danseuse wana ba yaya na biso ba leka wana o balobana nga na ebité parce que nga pe na banda obanga quartier latin ka likolo koyoka wana donc RSL qui na longwe pas ferré na ye pona ya pa Kofi et danseuse na ye mon peka pistonné ngai na solo la na Kofi première fois ye mon kwa talisanga a comprenant ka po lelo naza mwa mukolo nanga mukolo te mais naza mwa mukolo par rapport à pour nakota pa Kofi depuis 2014. Après bamoka babi ne pas ba prêtre bamoka babi ne pas ba ministre Fallon yo un jour pense à katobala. Ma Kofi Olomide c'est vraiment un papa aza pena papa moko boye abi ko cadrer bana biso na ba voyage na biso na bis boye bit na leka na ba orchestre na ebi na ba orchestre wana to voyage aka so to voyager to tambola to za na droit ya tambola ko ke pa ba vie na yo bato ye bani na bango ko ke ndende zalaka ka vie ya ba musicien mais pas Kofi Olomide to kenda ba voyage to tambola trop to voyager trop to nde to voyager wana to zalaka to kenda ka poto sa msala et puis to zongi na voyage ya Kofi Olomide donc okomona même pas maman na osora zala na mboka na okomona ete po oyeli maman te oyeli musala et puis maman te mutabengi sio c'est Kofi Olomide mutamemi okuna donc tozala toujours coffret donc baje wana non na mona monte o bateko pas prêtre mon basalo boy même pas to donc ba danseuse baza bandumba te soki danseuse za ndumba o bat bayebi kaza ndumba c'est que eza vie na e. Bienvenue à vous, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre partout. Naibi ke Libanga TV, on est makambu. Babi Libanga TV, il faut otala kaka avec la naturelle. Et là, je salue mon boss, papa Dafumbama, et Nabami, papa Laksaba, la Msala, Asenga, qui est l'autre côté. Là, je vois encore notre maman, journaliste internationale, maman Betty Massengou, je vous salue. Et là, dans mon angamu, il y a France, Babi Aris Ndaya, Babi on est babi nangama Paris babi osabonaka toujours na kati ya Libanga TV ozako mériter chaque jour Libanga nayo na moni pipo nzenga na kati ya Paris babi mbonga ki c'est là la té hein beau frère docteur Gilles Nonga babi onde makamu na kati ya Paris je vous salue là je vois notre AG na centre médical docteur Lutete maman Véronique Magna hein, ainsi que mobali naye et docteur Henri Lutete babi gynécologue munene na kati RDC ko zappé na ote kenemi na centre médical docteur Lutete okozwa ba soin bien ba soin confort donc ba prix abordable. Je vous salue Nabike Nazanga mon côté toujours ba surprise 4 Libanga TV il faut otala kaka. Aujourd'hui je suis avec Fallon boyebi mingi atambola bele katsa mopa na biso papa Kofi Olomide lelo nazaye na plateau et tokomeka un peu to solana Fallon po boye bandenge nini musala ezoleka na kati ya groupe na biso ya papa Kofi Olomide. Fallon bonjour.
Bonjour Patricia. Boni. Bien. Et là là. Ah, la naturelle. Hein, oh là là, Judith la naturelle. Voilà. Oh là là. Olive Patricia Mingi. Non, 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 non. Tant qu'on s'appelle dernièrement émission à Patricia, voilà. Donc. Boni ndeni masolo msala izo kende. Msala kitoko malgré pas 3 ans à azali banda mboka mais biso toza to continue ka travail voilà. Et Fallon Babi eloko nyonso ezali bandeli nango ezate ka utika epa Koffi Olomide koti parcours no ezalaki ndeni avant oya epa Koffi Olomide outi wapi obimeli pas parce que ba téléspectateur bazana posa ba comprendre qui est Fallon. Ben oyo bayebi place Fallon na uta ope bayebi te bozo monanga kaka lelo na banda ko bi n'a pas fait rigola et puis là je suis à quartier latin. Kuna mama ezoleka ndeni par rapport ndenge ozalaki na kati ya shetani ferigola na ndenge okomi pa Koffi Olomide différence wana eza ndenge ni différence eza kaka na ndenge mabete bino boyebi peke ferigola pe aleka na quartier latin donc bo imaginer kaka ke ye pa leka na quartier latin lelo aza leader na groupe na ye donc nga pe na quartier latin faut bo comprendre que te Ferré à la moana et pas Koffi ce qu'on a pas ya papa donc oye pas jouer pas papa n'a pe naza na nazo zwaka oye pas papa na biso nyonso. Ok, merci. Oyebi que na tout balobaka mukili lobaka babi mame bata marata tele le kundami balobaka babi la senso akala o bazaki na katsa mopao o bazalelo na poto ba kanisaki Koffi na poto pona proche que bafundaki bazalaki na Congo na mufleri kuna bana ko vule bango ko bima na bango siko makamango ezani parce que yoti lelo ozana kati ya groupe wana. Makambo wana ba danseuse wana ba yaya na biso ba leka wana o balobana nga na ebité parce que nga pe na banda obanga quartier latin ka likolo koyoka wana donc esale ke na longwe pas ferré na ye pona ya pa Koffi et danseuse na ye mo peka pistonner ngai na solo la na Koffi première fois ye moko atalisanga a comprenant ka po lelo naza mwa mukolo nanga mukolo te mais naza mwa mukolo par rapport à po nakota pa Koffi depuis 2014 nazalaki un peu mwana mukie et puis lelo naza mwa mature donc makambo yaya viva kuna na solo la pena na mon patron Koffi Olomide nebise no bi président yo balobi oza boye talangai naza na mwa mukie et pas na biso ku balinga te na bina et puis na solo na maman biso ke non ke n'est pas Koffi ye pa banga ki alobi ozo ke n'est pas Koffi et puis Koffi boye no bi non j'ai parlé avec Koffi atalisinga ke o nyonso bat balobaka pona ye wana na juge te apene loko sambe pa nanga te natalela ye na mona si réellement eza ndenge ba tantine wana baloba bongo donc na vandi pe na quartier latin 5 ans déjà 5 ans je n'ai rien vu de mal de Koffi o yaya wana baloba wana donc natikala monanga dans 5 ans et bagni ça était le vraiment za permis na muto babangaka babia komisa bino ba bien prouvé na ye obimarate tant que Fallon na moi c'est kitoko koza na chéri na yo alinga talo moya talo ezate parce que za coffret pas mon pao loin de là moi je vis chez moi nde balobaka o Koffi akangaka ba danseuse na ye boye na kutango te nga na ya pa Koffi na banda ovande pa na biso na komi pa Koffi moi mike nde ezalaka kaka na koma ofutela lelo epa nanga naza bien privé ya Koffi te mabe wana nyonso natikala omona ta suspense moko te donc eloko te donc yango wana naza ti lelo yango naza nanga
Oh loba te po se pelisa mopa ouais bisika za la pese ba mbote belé babi falon nazo loba malamu ya mopa tant que ba téléspectateur balobi tuna no falon makamo toyo kaka oh loba te po kaka ba sepela ah non non loba te po ba sepela ou bien ba longola ba idée na bango bazala nango pona kofi ya mabe wana po ba bakanisaka eza na mutu musu atikala komona kofi te na vie atikala ta kovanda pe atana mutu moko te azala na kofi mais ayebika ke kofi boye nga na vanda na so na moni mabe non longola nga pona moi sina na ba besoin belé kofi ndaza na vie na ye asalaka donc nga pe naza donc non loba te pona sepelisa ye mais non na moni mabe te aza mutu aza na mabe na po nga pe na vanda ka pa kofi te nde na kota pa kofi na 5 ans na nga na boye bake na quitté pe groupe quartier latin plusieurs fois mais ba place na kenda na mona que ça ne va pas l'air na zonga ka pa kofi po parce que non la place au kenda net wapi en fait na tamboli trop moins trop ka boyon wa ba danser ba ndumba oh la maman on son deni falo eza ki ndumba te mais eza ka ke te musala eza na nzoto naza jeune nzoto eza na makasi makila na ma ezo sala il faut pe na micha kibo mwasi na ngai na pesa ngo kilo na moni que te ya ça ne va pas je dois quitter pour to régler na makambo ngo to bongisa so ekomi stable et puis voilà na rozonga na zonga kaka po na mona que te place na place nazala ki mieux vaut que dans un quartier latin. Bah kwenda vutu kanona et ça là problème te pose ko problème na côté pourquoi ka falon a kenda razonga tant que ba danseuse basé belé. Te ba kwenda vutu kananga wana ezake patron nanga ayebi kete likambu ayeba ka ba cause nango. Tant que ayebi cause ayebi kete peut-être mabe outil et pas na ye ou bien na mone elo mo eleka ki wana sepel senga te pona zala moi mutema mupuse bolimbisanga donc à comprendre ngai voilà et puis moi bolingweza ayebi ke na linga ka e mingi et puis yé pa linganga likambo eleka bongo l'air non kende ba place wana na moni que ça ne va pas na moni que téléphone azonga papa nanga o ya linga ka nga na bolingwa solo ya mwana sala ke na zonga e koza pe problème te po bolingweza na ndenga mabete. Ah, c'est ça. Fan balobi ba danser c'est belé bazaki pas mo pa o ba yebana ba kombo nin ba nono ba diamant ba yebana mais bino la génération na bino banda boye pas mo pa o boyo kanate ba nono diamant ba yebana ki ba mite chic ba yebana ki donc miet chic ba yebana ki mais bino ma depuis boya ba bi falon vraiment bo sala musala to bo sam set pour on ba tika bilembo. Falon ndaza boye oya yebinga msusu na ko yebana ka na yebana bien teme msusu yope ko yebanga teme il y a des gens au ba yebinga parce que ba nono ba diamant na peso tuni batu msusu pe ba yebina bango te donc eza normal ba ko yeba yo batu msusu pe ba ko yeba ote mais tozana tosala msala comme il faut tosa msala ndenge zala kaka donc toza normal toza na biso et puis eloko esalaki moi baisse kota ba danseuse ezaka ke nde bakate ba makamba ba poto wana ba nini tout ça poto ngo pesa la moi jarre et ça la moi ematsa moi batu lokwa makamba ngo déjà ba bongisi ngo ebanda osenga kaka makamba mopa aussi la na poto pour makamba ngo ezonga pe bien donc beaucoup découvrir ba Fallon, ba Rachel, ba Judith, ba Sophia na popo donc bo découvrir biso ndenge bolinga kaka il y a des gens déjà ba yebi ba nono ba diamant ba bina makasi ba ningisa Congo mais bino Fallon ba bi ozo bina makasi mais ozo yo kanate ba miet chic ba yeba na ba salama na pas mo pao mais yo ba bi kuna o salama men Fallon azo kanate batala mingi papa ngwasuma botala mingi papa ngwasuma bo santi papa ngwasuma eza générique na biso eza pena eza na kati album il y a légende donc botala Fallon pour comprendre que il y a miette n'habite so pas cause à maman mais
et bon sentir que te différence ezate ndeka bango babando sa msala ndepe biso to sa msala au contraire lelo nga na mona ke lelo biso ndire to leki bango na mwa makambo ngo ndezala kana ndinga bete ba serbo limbisanga vraiment babi fala na bi vite sa jet dégâts biso so bolingi bo mona talent na biso bo identifier biso mingi na baser na biso ba BBC ba soise marcation biso to landande lokolo na bango ba ya mieti wana biso to zala penda te to yebi mangam na bango te mais totala bango na TV na ba archive ya Koffi Olomide biso sko ba idole na biso za ba marcation bino mo bo imaginer kande ba marcation na ba BBC ya ba binansko biso to zana. Voilà, falon babi ba danseuse balinga balate. Babi ba danseuse bandumba, ba danseuse ka soit qui consomme en Côte d'Ivoire, Lubumbashi, boza coffre, ba moka babi ne pas ba prêtre, ba moka babi ne pas ba ministre falon. Yo un jour pense à Katobala. Mais Koffi Olomide, c'est vraiment un papa. Azapena papa moko boye, abi ko cadre bana. Biso na ba voyage na biso. Nabis boye bits na leka na ba orchestre na ebi na ba orchestre wana to voyage aka so to voyager to tambola to za na droit ya tambola ko ke pa ba vie na yo ba to ye bani na bango ko ke ndende zala kaka vie ya ba musicien mais pas Koffi Olomide to kenda ba voyage to tambola trop to voyage trop to nde to voyage wana to zalaka to kenda ka poto sa msala et puis to zongi na voyage ya Koffi Olomide. Donc, au on n'a même pas maman dans Osorazala na mboka na on était po oyeli maman te oyeli musale puis maman te mutabengisio c'est Koffi Olomide mutamemi okuna. Donc tous ala toujours coffret. Donc ba je wana non mon on te obate ko pas prêtre mon basalo boy. Même pas to donc ba danseuse baza bandumba te so ki danseuse za ndumba o bat ba yebi kaza ndumba. C'est que eza vie na e mutuna mutauta na éducation na e pa na bango. Neti falon de bomone boy azandumba te azakaka danseuse po eza musala alinga ko sala na vie na depuis na zama amkie na linga mangamba obina donc nazandumba te ba danseuse pe baza bandumba te bazakaka ba danseuse Fran balobi ba danseuse baza na bakisi baloke to na bobina na podium ezala ya binote babi e mona na ka na podium libanda boloke to ezala te yo pe ko tatonde qui dansait déjà qui cité so ezalaka qui siler msupe ba biso to linga to binate to netinga na fronta ferré na mona ke alinganga mbala moko a pesanga ba chance mobwe sans que na simba kisi nde na ya comprendre que te musique yango eza nango kisi te eza normal po balinginga naturellement ka boye donc eza kisi te eza musala okozala pe osoza mutakisi okoza mutakisi sokoza na loketo o nzamba salela na ngote osa siko neti nini po bat bota lo wana fo pesa makam fo bina loketo bouger bat ba sepela to ba basi to ba fleur fo muta sepela no apprécier ndengo sa musala soka kisa mo siko ya nini po sa nini Falon babi oza mwasi kitoko mwasi pembe babi mwasi kotsangu nanda kutelo kwa ba mabeti masengu ma beti aza na no aza journaliste mais abala na ye na musala bino babi olinga libala ti Falon lelo so mobala monani obala mbote na mama beti masengu place azali donc bo se référer na ye ala mwasi libala ala mwasi pembe akosala pe makambo wana bolo baba sa pembe boye na boye donc donc réponse ngezaka tozaka batu to sa msala eloko ezate soki libale ye lelo no bala pona mwasi no bina ti wapi na bi ba ser na biso msusu ba bina o esali ke po biso to ya musique bana mikie makasi to se mokaka ya moko na ndinga mabete po ezaka musique to se mokaka ya mona ba yaya o balingaka ko sala msalango donc no linga tenga ina ba se moke na nge pa ba petite sœur o boya sima. Donc, moi, si je suis no bala. Falon no umeli 5 ans de j'ai pas mon pa on a 5 ans na libale ya ga teto ya ko boya ga pole lo piso mbala ye abala otika obina otika et non tika ko non tika ya solo ouais il faut non tika na moi si non tika Aris nda na Paris babi Falon na bia otika so mobali vraiment monani na ye ou bien ya ka yo boya ga tonde non ya te et puis
ba misusu ba mibali ba sérieuxté oyebit Judith la naturelle oyebi ba donc mibali baza penza sérieuxté ba misusu ba yaka solo lina muto sentir que te oza aventurier po toza ba mikiete déjà toyebi makambo ya déjà o comprendre déjà que te oyo solo la aventurier libala ya sérieux non yate ya mwana non to balate soki eye non bala pona mwasi Falon na bi obala marel na Allemagne babi falon na lobi so libala ye obala mpisa moi ça pembe donc moi si kitoko donc libala soko ye falon na obala falon programme mes ande n'est pas mo pao to ki baninga bazo bimisa bizarre formidable zawana faire rigoler dans studio et pas mo pao programme mes ande. Et pas mon pao album légende déjà sili bino monka bo mona déjà nde bazo boaka déjà papa ngwasuma eza déjà na ba télé partout bota là déjà élégance déjà le 4 novembre OP bozo do rumba mususu il y a danger na biso na birumba nanga moso na yo quand je pleure à la maison donc na habité Koffi Olomide aza mystique na za mo amkie na bando na yo ka musique ya Koffi na comprendre ngote mais na apprécier kaka na loba ouf et tellement que na musicien eza makila na yo ka ngo déjà bien et lelo na koli ba rythme wana na bando yo ka lire na za mo qu'est-ce qu'on a comment yo ka ndé plus maloba pour na comprendre déjà na comprenant que était ala mutu mususu donc rumba wana et bima les 4 et puis toza na anniversaire ya quartier latin le 23 novembre le 23 novembre 33 ans l'âge de Jésus anniversaire ya quartier latin mais to fetango até na Brazzaville et puis toza na événement ya munene o batu bazo zela babi poto et oumeli moi trop dans makambo ngo ezo zonga donc toza na stade ya arena na mois de juin je crois et ba programme na biso o non na yebi po biso ba programme yaka brusquement beaucoup vandaka bo téléphone eleli yaka boye na boye mais on na yebi non ezake na novembre a to fêter 33 ans ya quartier latin na Brazzaville et puis na juin 2020 toza na arena na France voilà. Falon Rosa na Koffi Olomide mais ba groupe ebele wenge ezali et pas faire et fallait ça ba danser tenga no 5 danser ebele te falon 5 o moniki ba bina attention falon anda ba bité o fama abina wow mbote na ba danseuse nyonso ya Congo o non tanga ba kombo na bango te la kisi te ke boyebi obina tema na ba oya nga ba boujara nga pe na so bazobina na wenge eza na Sarah bino mon boyebi Sarah et pas héritier il y a Lise Sniper et Shakira Sarah Lando ba comme il est à 4 et puis 5e nan ouf 5e et pas un biso moko il y a Sophia Napo pour la chef ten mais mo remité te falon tenga olobina tanga 5 wana mususu dans nanga mo pe na kati te odala siote nanga mo na kati esenga na longo oh wachara fara yo o milongo la ndeli nous va danser falon ndenga zabwe déjà eza na ba danseuse mususu baza kitoko boy na ndenga bete na yebi kenza masanga kitoko Dieu merci nazaka kitoko te pona décorer podium déjà là bon tanga to telemi boye naza dans on représenter déjà eloko mo boye mutazo sepela déjà wana on a binité et mutako kanisa l'air mususu poka naza kitoko l'air mususu ba tchenga wana mais so ba tchepe musala bon mon a permis musala sala mindenge senga ke sala masiko imagine toi na kitoko nata ya bien et ça là donc et ça déjà ba multiplication na musala déjà donc naza rasir nanga na yebi ke non tele mananyo so donc naza complète. Voilà, merci. Falon no banga danser sinyo mona rema bina magaso ngama falon la télé mi boy na ozala te wana nde jamais na ko banga danseuse
na assire na msala nanga et puis nazala na ne binil nanga moko na ne binil nanga moko boy. Je suis un peu sexy na danse parce que mais na do bina makasi mais oyoka ka bien. Ouais. Dites na les chants pour bini makasi. Na bini botala papa ngwasumati papa ngwasumele leka déjà botala ngo senti bomona kete falon msala ndinga sali bo comprendre. Falon ba eko ezo bima liwa kofi babi kofi abiso ka beti concert na sala mnede liwa wana ezo bangisa bino te tani tsolo ba papa malamu papa ebosunga bana donc c'est mon papa elo kone ezo bangisa ote toza batu ezo bangisa mais ngana obanga na ngate po toyebi kofi ya yemba banzembo ya même ya baliwa batu msu ba yemba banzembo baliwa bakufa we mais kokisa ma papa wemba loba yemba akufa na scène akufi na scène o msu restaurant o tokufa kake beta ki yo muna teke no mo pa peso keneka na babiloko wana na lobit kofi aloba ayemba kutu batu msu ba yemba banzembo baliwa bakufa mais ya yemba banzembo baliwa akufa te. Et puis, les temps que biso tozana na michano mingi ngande na zana. No kofi akufa na mis na ngate na kokate. Donc akufa te na kokate. Donc ya ta meli poison. Akufa te na prière na nga. Akufa te. Papa Kofi babi falo na bi okufa te tika obangisa bana bazana na posa na yo, Butika na obangisa bana falo na bi okufa te. Soko kufika kabani e falon obi obani pre osambela pe. Ngana mwana nzambe ti ngama mnanga nyonso etambola na nzambe na da piaso na problème mo boye na yaka ndipa nzambe po na mutoki olelela te mama na nga aza nzambe te ata babi ba danseuse basambela te tani yo ke église ola te lambani moi je prie bon moni nde na lati te nde na lati boye na ko ke église te na ko telema nde na lati boye na ko ke église te vraiment na ko ke église vraiment voilà na sambela makasi na sambela et puis na yebi que solution ya ba problème nyonso ezaka nzambe donc c'est pas la peine. Voilà, merci babi falon na bia sambela ga aza moi sa mabondeli donc papa Kofi tiko bang sa bon poye aza moi sa mabondeli so bani ka makambo wana okola sa kwei kaka onde papa wemba kwei aka bongo ba danseuse ba olela papa boye na boye ngana osambela olamuka soko akufa ta après mais so ngana za na olamuka vraiment toujours nager vraiment dans souka falon noko laksa moi ba talent na ba téléspectateurs na les gens au bini makasi ba mona pe ba makamba ngo esa ba téléspectateur libanga TV kitoko makasi ouais libanga TV toujours bolanda kandi bo mesana kolanda bientôt bozo découvrir Falon botala kana clip te puis le quoi bozo tala na émission boye bozo zwangai no bini la bino na bete la bino mwandambu ya extrait ya papa ngwasma bo comprendre et puis bino mo bo jigende bo mesana Falon moi c'est kitoko ba rosala moi extrait moko na fa émission bo mona ba talent na ye na kati ya légende Falon idole na yo za la nani obimaka danseuse na ndenge na hotel elo ni guni ni wane pesa yo okoma danseuse en fait nga idole na nga penza bolanda mukietela musubo otala kete mutatangi aza lokwa yete mais idole na nga penza ezala BBC malgré aza munene nga naza mukie mais ebinel na ye et ça l'a moins jar dans apprécier ka ser wana makasi yene pena pesa nga posobina voilà babi idole na BBC a to bien danseuse amener na kati ya mboka fala une relation na ba danseuse msusu ba groupe msusu et pas mopa oti na ba wenge et pas ba fali et pas ba hérité watanabe parce que utape kuna ozongi et pas mopa ou c'est pas faire rigola ozongi so pas parce que relation na yo na bango ezala ndeni ba danseuse nyonso ba ebi ke Falon azalaka social na sola bien presque na ba danseuse nyonso ya ba orchestre nyonso tozala na bonne relation to solo laka to kutanaka na ba manifestation na ba matanga to kutanaka donc mais relation penda eza normal na batu nyonso o to solo la ba o ba ebi ba danseuse auto ebani nande to kutanaka bango presque penda na ba orchestre nyonso toza na bonne relation to solo na biso normal mais
sauf karake na musalande na musalande moi musalande zalaka ndi bango mo pe bayebi moi conquérance loyale les alaka main tous en bon terme tout cela bien so mninga ko eli problème to landanaka ce qui peut ezake esengo to landanaka donc voilà. Voilà, merci. Fallon, numéro de contact, moi, Bamabanga Nayo, to comme vraiment na suka émission la biso. Numéro de contact nanga, non, pe sa te pour, mon nayo po yebi, po, tozaka ande mon abino ba fito vivaka, ezaka ande mon, numéro de contact non pe sa te pour, ba déranger, ba zalaka, ba tumsusu, ba déranger, ba tout. Bambote nanga non pe sa kake pa ya, Papi de Berne, formidable na Suisse, Bambote nangai, et pas Isé Pambou, boss de boss, Francis Mwamba Lambert, papa ya Frayol, Trésor Kandol, plus que Bouba, donc Nebiso Nobi, Mobali, Katami Bali, Rachidi Assoumani, Scott Pentacle, Batunion Sobolinganga, et puis mon boss, Patrao, mon pao, mon kondi, Kofi Olomide, boss Amboka, la légende. Mbote na yo, place aux ânes, famille no Mobimba, Bambote na bino. Et puis, honorable Sundi les cœurs, la non négociable, la voix de l'Afrique. Yesoko yomba, soko yemba na okara. Dans na mona antena kin awa, mutako salanga oya salanga soko yemba donc. Bambote na bino nyonso place boza bête noire ma gloire mayaou la guerrier noir dans Bambote na bino bisous je vous love to na jina suka mais moi question mon ye fa bagou ya mibali olinga baguni po bazolanda Fallon Fallon a bien pesa numéro te mais souvent on pose numéro à Fallon be bengi la naturelle on benga Fallon si c'est bon je donne le numéro maman bon bagou nanga eza bagou nanga ezalaka Gounangé ezala non tekete na il faut na mona o comment on c'est bien bon aux aboga aux na taille le quoi Trésor Kandol aux le quoi Papi de Berne non rojigé non on a té non ta la po bokanisa te le quoi na danseuse na ndebino boyeba ke ba danseuse baza boye ngana za danseuse et puis na leka na bande de l'école mutu nanga esalaka donc faut na solo la na yo na comprendre yo so na comprendre que te oza pas comme les autres. Ah là ça va. Voilà. Voilà, merci Yabi. La taille ne fait pas l'homme. C'est Fallon la ligne ne peut mettre mouindou te moutunde. Faut comprendre yo. Azana yo ana. Fallon la bien on peut sa numéro mais si c'est bon vous appelez la naturelle. Non benga Fallon si c'est bon on peut sa numéro à Fallon. Fallon to comme vraiment na souka ya émission na biso. Merci pour l'invitation ngai. Merci na yo pe na CP makasi. Honorer ngatoze belé mais là au benga boye c'est que c'est bien déjà. Voilà. Merci to komina souka émission na biso wana nazalenga mote babina libanga TV na basi basimba machine na sima caméra on les akina on benga le Queen Mada journaliste international Mama Betty Masengu je vous salue et mon boss babi papa Alaxabon na msala senga elote ici c'est le boulot so msala oyebite Mama Betty okocha libanda Papa Daf Mbama je vous salue et là je vois l'anga moi France babi asabonara chaque jour kata libanga TV Aris Ndaya na kata Paris je vous salue namoni babi beau-frère Dr Gilles Nonga Pipo nzenga babi mbonga kiselala te wana Paris Bambote nanga na Junior Wendo mon président mon autre président Junior Wendo et puis mon vieux Doudou Tcheke Bambote na bino na bossa voilà Pipo nzenga na Paris ayo yango babi mbonga kiselala te solution la naturelle et babi songo solo la bien le roi ba Pipo nzenga benga la naturelle azawana et nanga malmo na moni vina nga Kati Marel bisoko za ba gros bisous na pesio mbote et na moni toute la famille toi oh ba maman nanga papa nanga mes petits mes frères na lingi bino mingi na tay na centre médical docteur Lutete babi aja munena simbi centre médical Lutete madame Véronique Magna babi maman sola kitoko na mobali na ye o alinga kamingi notre médecin traité à centre médical Lutete docteur Henri Lutete je vous salue et Mama Chali Kampa Rosette Kibambe wa babona chaque jour na kata libanga wana moni docteur Patrick babi docteur
Patrick Kapiamba babonné nanga vraiment ya Libanga TV to comme vraiment la souka Fallon to côté les mains ba téléspectateurs basé la moi et lo comme qui au sala bango on se retrouve à la prochaine numéro en attendant que bon mon aba élément ya Fallon.